Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Triste réalité, nzela ya poto ya makolo. On a un peu plus précis. Nzela ya États-Unis makolo. Témoignage oyo. Ils ont témoignage moko ndeko apesi yango na motema moko. Apesi yango na ba détail. Baninga mosusu mpe bakotaki na live. Ba expliquer expérience oyo bamonaki. Ndenge bana bazokufa. Mikolo bazokufa. Bazo abandonné bango na nzela. Place okunda bango eza te. Parce que alobi eza na mabanga ebele. So okufi basundoli oka wana. Nalandaki émission moko epa chaîne moko ya ndeko moko abetaka ba masolo. Mwana mwasi moko akufaki mpe kaka na nzela makolo. Bandeko ne baza voyager na bango bakangi ye ne fiske photo. Bapublier na réseaux sociaux. Balakisa quand même que bino na Congo kuna boluka esusu ndeko te. Po atikali na terre moko inconnu. Aomona na te. Boluka esusu te. Na deux personnes. On a la bino ba témoignage na bango. Moko asepeli nango. Alobi nenga comme les États-Unis akoma bien. Moko msusu apekisi bato alobi boya na bino nzela wana te. Nzela makolo eza malamu te. Risque eza mingi. Mingi ya mingi. Na sepeli na franchise na ye. Parce que abeti penda o ezali réalité na ye. Eza plus de 25 minutes ya témoignage. Malheureusement, aobeta ngo na lingala. Yango émission mo na sala ngo na français ezate. Mona bandata kolobata na français ezate. Donc vidéo eza pirema ya ba congolais. O bazalaka na Angola ki Brésil, à partir à Brésil ba bisi ke okende Mexique, okende makolo, okomaneta nzela wana kaka eza malamu ta pe kisi pena azo pekisa bandeko na biso o balinga ko voyager ke nzela wana qui ne risque rien à rien. Avec qui ne risque rien à rien. Mais risque oya ko perdre vie. Abiso ka yeba ki nzela neza ki bongo. Alinga kenda ngote. Bato mosusu bakenda nzela Grèce, mosusu bazokenda bango nzela ya ba Mexique kuna, ba Brésil kuna, bakota Canada to États-Unis na nzela makolo. Boyoka passe. De préférence, soko olinga ou voyager nzela makolo, tikata bana. Okomi kuna États-Unis ngo okoma, obengisa bango kaka. Ba victime mingi eza bana bazo kufa na nzela wana. Oui, Afrique passe ezali. Maintenant ba passe na biso, tu préférer tous à la temps vie. Maman, okoka ndenge nini? Banda ko voyager na bana bokende osepela na États-Unis to na Canada, moko akufi. Ato komi États-Unis ngo yoka ndeni. Esalo ndeni na motema. Tokanisaka deux fois. Na lobi ebele na otila bino volume boyoka ba témoignage. Abonnez-vous chez Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez cette vidéo pour la bandeko oyo bazolinga ba voyager banzela makolo. Il faut ala sûr que nzambe alinga memonzela wana. Tango balbi makolo penza. Ezate ke Lubumbashi, Afrique du Sud te. Ezwaka penza ba jour. Na ba risque ba nyoka. Bolanda vidéo. On a besoin de sunga yo na coaching. Pour faire la chaîne na yo. On a besoin de sunga na problème à chaîne na ya YouTube.
On a après ma monétisation de AdSense ni la NG officielle zawana pour nous proposer ba service na. Malheureusement on a travaillé anonymement. Moi na singa te ki batu na travailler là on va payer sa témoignage. Mais soko contacter nga to sola to kosunga. Bolanda vidéo ngape na olanda na bino. Nana osunga bino kaka. Eza ba réalité mususu ba oloba na bino te na ba groupe ba oloba te po bobanga. Ya zamba biso to yebi mais ya maya nikroki eza na muntu moko te babenga ebika to katsa maya nikroki mais babetela nga te ki maya wana ezala bo. Maya wana bokatsa ngo pendant 3 heures ditananda to taka 4 heures dita. Maya moko bo senti ba canaux rapide matie kiti somo. Maya mo bo mona mukilite bo mona bato te ka bino na katsa maya. Mai moko ya somo nzela mo ya somo na longo na ngana nzamba mamba zamba to beta omusima eza ba mai musubo okata wa ebiso te kingando asa na kati yo moko bomona mona bangando na coin mai moko ya somo po bolongwa pana maumbo ko mapana madosh bo kata mai ya bangando wana so budimi zamba voyage moko ya somo makasi yango conseil na ngeza lipo na ba mama o ba olinga baya nzela o na bana mama so yebi ko ya nzela o na bana kota prière penza nga muninga nga na komba na bando la nga na église na sala un mois na lala kana nga na église mona so na wuti musala ba misala na bisa bangima na musala pass mona okendo lali pena na kati ya église na mwana olela kama wana nzambe eza te nzambe pesa ngambo mawa na nzambe ningo zo leka na bana eza na bato batiki bana na nzamba biso to moni eza na bato batika na maya micro kito yoka basango eza na bato musu batika na ba maya bangando to yoka basango. Mama moko auti okufela mwana na nzela ya train mwana kweye eza lisolo moko ya passe pesi pasi mama anaka nzamba consoler motema na ye ya omoni nzela o tongo to ya il faut la beaucoup prière kapatu les mboka moko ya ba distraction so okoti na distraction oke na distraction na nde nini to eza biso batamangala to lingana ate bovana ndako moko lo swani lobi ke disait osata na temps prière to so za muta distraction okoti pe na distraction wana. Ya boko to na ba distraction te nzela o eza nzela distraction te nzela o eza nzela moko muta obundiso eza famille na ote ka bato bo ute na bango Brésil bo ute mwana ba nzela nde ba obundisa o eza nzela moko ya ba haine eza nzela moko ya ba égoïsme omona muto bozaki na bien na ba Brésil muto bozaki na bien na Bangola muto bobandeki na bien voyage bo koma na nzela asundoli o na zamba po yepe aza mposa pe pa bima na zamba wana abosa niki bozaka na bien emsu yoza na bana asundoli yo yepe somo zamba ne sengi pa kende mbangwa bima yo tikani na zamba na bana muta oedo azate na félicité ba haïtien penda o bomona na Brésil bozana na bango bien baza batu permis batu o basungi biso na banzela eza ba groupe bazoya eza ba groupe o bakoya eza biso o toyaki tozo pesa témoignage ya malamu mpona ba haïtien de basungi biso makasi basungi biso pena makasi baza na motema ya mawa na zamba kikoleka biso moko o tolo balingala omona ndeko bozana na ebi asundoli mso amemi saki na biloko kolia tala nzela wana bino moboya boya omona réalité nango mais conseil nga na opesa eza nzela moko prière ndeleka prière pena okangi pena ndako amso na ndako ozana na distraction okoti pena oke pena église okelala na église na so ebi ke voyager après un mois wana lekisa yango kolala na église na bana kosenga mawa na nzambe na volonté ya nzambe amona na nzela wana po nzela wana eza liwa nzela wana okolela nga na lela lokwa azoba na kati ya zamba na bina sali mwana nga nini na ye wotya mwana nga na risque pona nini likolo États-Unis kuna okanisa su États-Unis te kuna makanisi no ekomaka obima nde na zamba mai oyo tokataka wana na bato bakatya mai ya Turquie biso nyonso toza na biselo mota nde tokonzi oyo boomona bwe na récupéré tokondaka tobebaka okonzi so na bisi bino tobebaka olobi mwana oyo ss mwana moko totambolaki bana misatu bazalaki mpena maladi na kaka moto nabondelaki mpona bana na misatu nzambe abikisaki bango moko azalaki anémique me naokelaki mpenza mawa ntango nabondeli mpona mwana azalaki anémique nabondeli lokola bana nyonso tu te magenza babikisaki bango ya anémique nabondeli mpona ye ndenge mosusu mpona nzela wana soki mwana no makila ediminue ndeko na ngai naza na intérêt ya kokosa nalobi na kombo Yesu Kristo eza pasi hôpital à secours na nzela eza mwana azali anémique o mwana belaka tuberculose aza na tuber
au moins dans un asthme, tout le monde dans un asthme. En tout cas, il y a des mesures préventives avant le soit le Brésil, tout le monde pas aux allées au Canada, au bon moment malade, soit traitement bien, le beaucoup de gens mais ça n'a rien de quoi. Papa, on dirait que piqué crise, baza penda kotikala, puis au kufi basi puis au drap, bache mapanga. Si, boyo kibino moko, nzela wana so okufi to kundagate. Atanga ndena bando otambola na otambola na mobile na ngana kufi. Ba okundanga te po ba kongo nano ya okundela batu kuneza la kate. Bazelo okundela batu eza te kuneza kaka montagne koto na se mai mabanga eza te ba olukaka mo espace mo be ba telemisio ba finiki dran opolele lika wana histoire no pe sukelika wana otikalika muta histoire. Bato mususu na yebisi bango na nzela wana tokaita mai ya bangando. Balobi o Octavie oza biloba ozokosa papa lokwa mse na nzambe. Tokaita mai ya ngando tokaita mai ya ngando te. Ndebe tokaita mai wana ngando. Eza totambola na babato eza na sécurité po tokaita mai ya bangando te papa. Bon, soki otamboli mai ya Panama, mai wana ebandi penza banda Kolombi. Banda ngomba Kolombi tozo banda. Mai wana eza mai ya bangando papa. Bon, mai ya bangando ezali. Mai wana ezali mai mibale kutani, mai ya Panama banda tokiti Kolombi. Toke na frontière Kolombi Panama tokiti de ngomba de centre tobandi mai ya Panama. Ti oya koma Panama 1 oya kobima Panama 2. Eza na mai ya Panama ekokende na gauche, mai wana ebandi na droite. Mai wana peza mozindo eza penza na bangando. Tovandaka na ba eza forme ba balinière ya mike ba boîte mike ya moteur wana. Bakoko tabino 20, bakoko tabino 25, bakoko tabino 18, bakoko tabino 15, cela dépend. Ya force ya moteur na ngobe capacité na. Yango bakoko ta mai wana. Wana kutu muta ko expliquer yote. Bakoko ko mbela yo. Yo muka so tali so ngando. On a mokili ba fandi bakimaka moteur ya makelele ya moteur bamona na misu mai wana zape muzindo soki osalaire okita na mai wana eke kano ezate ngando kozwaya mais tovanda biso nyonso na kati tovandi bien ti bonoko na Panama te esika ba ko enregistrer bino na migration okobima wana okende Costa Rica boyoki bino moko papa lobi prière kaka prière boyoki moko papa lobi lokwa musai na nzambe papa alobi soko oyebi koza na zemi surtout eza na basi mosusu papa omona ayebi ki azaka zemi oyo ezaka makolo likolo nde balobaka sauf dikola berta koya te ndeko na na bolingo nzambe koya te po ba montagne oyo eza wana omoni ba montagne ve etelema boye yo moko otali nanu montagne wana yo moko bandi komilelela yo moko naobangisa bato te me nazopesa bato toli nalobi te kiboya te me toli mutu oyebi ke montagne wana yo moko so otali ka montagne yo moko bandi komilelela mutu so opoza pa mutu abemonso omisubeleli ka wana tala biso totambola na basi ya zemi yaya bino daa bomona mutu kota opola bokuti bakadave mosusu mutu azopola ndenge mutu libumu etobokaka otala mbinga mobali ya mundele alali wana nayebi ke eloko ekoshoke bato mais eza vérité na bato oyo totambola na bango eza vérité eza la fille moko fille wana akufa na zamba ya Panama fille wana akufa na zamba fille wana batambola nzela moko na ba Claudia na kotia ma Claudia témoin aza awa me okoti lungi te po baboyi na bango kota na miniati fille wana akufaka ndenge nini bolanda siko di solo ndenge ezalaka botamboli bopara alingaka asalela mwana miliki nde ezalaka na zamba bovandi esika moko na mabanga asalela mwana miliki nzoka esika atiaki likolo nioka ye aswi ye moni bato mosusu nde bakufa na bazamba nioka ye aswi ye na likolo sikoyo bisoki na kati ya zamba ana nanu po bolongwa ngambu ya Colombia bokoma na ngambu ya Panama bolala butu moko sikoyo nioka aswi yo docteur te kisi eza te mutu akotraite yo aza te bosa nini
si nyoka asuye na likolo docteur te hôpital te boza na wana la zamba te to ba ka zamba lingala facile to kota na floresta papa ben en floresta forêt soki forêt to kota na forêt na Amazon na forêt so to kota déjà eloko moko boko mona nendako ne makemba ne manga ne eloko moko zo lekisa kikadi langezali na kati ya zamba wana bokoyoka banyama ya mabende baokanga boyoka tigre lion azalaka te mais tigre yaza boyoka tigre ndenge azolela boyoka banyama ya kanda baouf ndenge bazolela biso toyoka yango na matoi na biso bokoyoka yango ndenge bazolela zamba wana eza somo makasi ezali somo eza eloko osala nango baventure te zamba wana mutu moko to akotaka munene abimaka munene biso tokotaka tokonda neti nga ta nde na konzi naza mutu moko na koyoka nanga soni osala bavideo me nasala bavideo nanga mpo na ya kolakisa bote te na ya kopesa bato information ya experience ya nzela oyo nga na leki zamba wana yaya mutu mwana mwasi ana akufa kota okunde eza te batieka wana polela wana bakotioka wana bazwiti mabanga batietetete bazwi mwa nzete batie ekuluzu opoleli wana suka na oyo yango wana yaya zamba wana eza somo nzela makolo eza somo nga eza na bato bapekisanga na yebisa bango na bindenge bino boza na États-Unis boleka nzela wana nde bino boleka me nga na risika na kufa ngai oyo otabi na risika na tika na zamba bato totambola bango bayebi na risika na kufa na zamba naokoka te makolo ebloke naokoka te somo baninga babimi na 3 baninga balali babimi na 3e jour na bima na 4e jour mpona nini naokoka otambola te makolo ebloke yaya zamba ane ya somo naye nanga kobangisa mutu te me naye koyebisa mutu naye kobangisa mutu te mpo nayebi ata na bandi kobangisa mpo naza mpe na bavideo naza na bavideo ya bakadavre oyo biso tofilima naza na bavideo ya bangomba naza na bavideo mpe nakotila bino na tiktok baepreuve ezali naye nanga kobangisa mutu te mpo ngai mpe eza na bato oyo banyaya nanga moko aza na Canada ayebisango tafi koya nzela wana te mama na boya koyoka bandeko nanga na boya koyoka na bindenge yo bimaki ndenga mpe na obima me oyo nga na mona kaka nga na nzambe na bato tozala na bango na nzambe bino da bamona mwa mobali kota olela nga amona bana mibali nde baolela bapapa ya famille aotambola na mwasi na bana moto azolela abiloko nini etindi nga natia mwasi na nga na bana awa biso tomona moto aotambola na mwasi na zemi moto aolela eza na paster mona oloba kombo na ye te mpo na respectaka ye beaucoup atambola na mwasi na ye na zemi me banzimi na ye batiki ye na mwasi na zemi bao mpe baoluka intere na bango kuna mobali noko otiko mpe na zamba baoluka intere na ye kuna eza lokola bato nde tokima ya guerre zamba wana eza nde tokima ya guerre mama atiki mwana papa atiki mwasi po muna moto aoluka bima kuna yo oza so na makanisi te États-Unis kuna yo oza na makanisi obima na zamba maklaga olobi oya opesa experience no awa ya mutu wa kufa na misu no mona ya pesa experience me olobi batia ote na video experience nini na yo ya zamba oyo lekaki kuna o pasteur kwa lobi mama kla experience na ngai mama makasi experience na ngai eza boye bandeko eza pasi mpona biso batoto bakamunoko ya lingala tolingaka soki tolobi vérité tomona lokola mutu wana azosala bongo mpo mais non eza na bisika tolobaka vérité eza na esika bato nyonso bamesana kokosa te ezoyoka biso mpe balobi bayebisaka biso kaka te nzela wana eza pasi mpe bayebisaka biso kaka te nzela wana eza boyeboye biso moko toye komona ngo na misu donc eza likambo ya kokosa te na bagroupe bayebisa biso makambo oyo te balobaka na biso kaka bokende zamba biso moyeke bazamba ngo ezali kaka plat matita mikuse nzoka nde bongo te bandeko na biso eza mpenza banzete bangomba so balobi ngomba ya mangengenge ekosa bangomba pour épreuve ngai moko na kombo ya Yesu ngai moko nazalaki victime na dinda na mai pona ya na seri ya mbula na dinda penza bato bagangi na chola lokola tozaki na esprit ya prière place tobuta na se ya mai na ba Yesu na kufa te na bima na mokili bozoyoka na dinda penza pour preuve eza lisusu ndeti
l'air na bungisi ba passeport nanga bao ba yoka ninyo yo ba soki te nini video etambuli ba yeba ke wana za mama kingani po yem tabungisa ki passeport ba ko confirmer yango ngana bungisa passeport ndenge na dindaki na bungisa on na Panama passeport yeko landanga na Panama doge bisika wapi ba réfugié bazalaka ebele pona kozwa ticket kokende na Costa Rica les places passeport et landanga donc ceux qui peut passeport et landanga telenga tamula sans passeport alors bande ko la biso ceux qui bolingi ko yanzela oyo venez à l'intérêt to bangisa bino biso tozo yebisa bino oyo ba banana ba te ya mwana te ko benda bino matoi soko lingo yanzela oyo yaka nzela série ya elanga ekozala malamu ke on risque vie na yo moni vie na États-Unis vie na yo ndeza cher par rapport aux États-Unis États-Unis eza mabele lokola mabele nyonso ekima na ngoti biso nde bato nde to kima mbango to on dirait tant to comme aux États-Unis lokola eza na 54 états bakozo neti bikambo oyo neti ba oyo nani bata groupe ba ebisa biso te mai ya liboso to katsaka na ezali mai moko meza simple mais oyo ya mibale ezaka na nekoki eza océan Pacifique nde moko wana bato bakati ya mai ya Turquie ndenge moko donc océan wana ndeko nanga oza na kati ya cano rapide wana donc o sentir soko bangaka nzambe te obangi nzambe ntango okobima na mokili donc eza pasi fo bangaka nzambe fo banga nzambe alors mai wana ba o bakoya bakotémoigner makambo to oloba mai wana ezali so bokoti ya océan wana Pacifique donc soki boza na moment mabe na ne balabaka mauvais temps na 5 minutes wana donc cano rapide wana bambongi wana ezomema bino likolo ezobamba bino pa bato pe babaluka bato mingi bamosusu pe babalukaka donc soki boza na chance te bobaluka bato bakusaki na mai mai esili pona tamu na biso tozaki na ndingari moko le tokoti na océan wana lobi aleka atali yango lobi océan oyo emela bandeko na nga bakufa bamonana te ozo comprendre donc nde eza bongo océan okokatisa yango ndeko na nga olinga te okokatisa yango à moins que banzela avion ezonga wana okokatisa yango okatisa pe zamba te mais soki banzela avion ezongi te olinga te okoleka wana eza lokola mwasi aza na zemi olinga te okobota oyoka pasa kobota oyoka yango ndenge biso toyokaki yango yo mpo koyoka yango surtout na série ya mbula ndeko nanga lapa donc soki te série mbula boya te mpe na bolingo ya nzambe boya te mwasi azemi oyo eza deja ekoli boya te atobotino na États-Unis atobotino na Brésil eyaka ndenge moko azaka mwana kosha sikoyo nazopesa sous conseil baoyo baeza na zemi zemi oyo ese ekoli ndeko nanga bakoya kobimisa zemi no na monoko te ozo comprendre donc batela zemi na yo en moins eza nango mokie soki na sere elanga yaka nango me na sere ya mbula bapotopoto tosietaka kuna totambola na makolo te beti so bouti Colombia kote tomona badrapo wana oyo ekabola Colombia na Panama fete wana tosala yango likolo ya montagne mpo okita montagne wana totambola te ya kosieta mpona potopoto mpe bilamba maklata tobonga bilamba te mpona yokanga video ya mwana mwasi mwa alobi passeport ekoma kilo nga na ba motaki ebonga passeport me ngai moko passeport nange ekoma kilo ekomaka kilo bilamba ozomona bilamba oyo nasobi kazaku nanga nini nanga okotika ngo ndeko biso tosomba yango ya milai bakazaku lokola bamazantomo etikana na zamba tolakisa mabanga bakwanga basardini yo kuna okoka te donc conseil soko lingo ya komema no biloko ya kilo mingi te donc mema nozala no simple otika na tia banini ekosilo na nzela alors zala simple mais na série ya mbula mwasi ya zemi oyo ekoli ndeko na ngati mutabelaka asme ndeko na ngai patiente mwana na mwana voyage na mwana ss asila makila pampamba abela pampamba koya na bango eza te na zamba hôpital eza te ndaku eza te biso tomona ni konye ezopela nde biso tokasi lokola neti tozokende mwa konye epela mwa bamboka nzokeloko te nimboka o mindako matiti mbula ebetaka esilela bino na nzoto bilamba ekauki nemoka na nzoto soki mpo oboti na zamba wana
ndeti nga otave tombeki tovoyage na yo oboti na okoma bato babotisaka bafrançais nakobotisa yo nakobotisa yo oyo naotambola na leki ya mobali na ngai mpasi akobota ezwinga akobotisanga mpo kuna zamba wana soni eza te eza bato basiete okomona oseti kole pasuki masoko nyonso okomi pole okobosanaki mutu boye tala okobosa na yo susi makanisi na ezalaka obima na zamba wana ma Claudia ntongo bino boleka posi totambola nzela motala ma Claudia toyo okutana kaka na mboka na grand monde ma Claudia na zamba wana nga namona bibembe namona bakadave yo na expérience nomona bakadave ngai mpenza namonaki bibembe po ngai moko nazalaki victime donc soki nga mpe nakufaka balinga bamona ebembe na nga alors nga namona bibembe liboso tomonaka ya vénézuélienne moko akufa baoyo bakoyoka video oyo bakoyebake non oyo eza mama kingati po tomona première ebembe ezalaki ya vénézuélienne moko akufa alataka t-shirt ya babrésilienne ya jaune na jupe bandeko nde baolela wana nga après avoir kodinda nga nzamba bimisi nga na mai ye adindi akufa ye na mobali na ye mobali nga okanga ye alanda ye mpe adindi bango mibale bakufi ebemba mobali ekende komona na kote mosusu akangama na tenda ya mibale namona mwana mobali ya mondele torsi nini na kupe ya pembe na se ya mai wana biso ya likolo libanga bazitele ebembe tomoni ebembe ya misatu oyo nga namona ebembe si etoni kote tokibima kwa na pana madoge nzoto ya mutu bandeko babengaka vautour baolia nzoto ya mutu alors soki nakosi mokolo bino mpe bokoya bokomona bandeko wana baza mwindu lokwa bakorobo te bango baleki bakorobo na minene nga mpe namona bango bazolia oyo soki okutaka mpe na nzela okuta bango mpe baolia baolia nzoto ya mutu alors so boleki wana bokende ntina mai oyo ya pana. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères, c'est toujours votre frère José Siabo. Ben on zoom la vidéo pour nous expliquer bien comment ça se passe c'est là ya Makolo. Otobenga rolonga de Brésil à Issa. Ben convenez ni za nzela wana voilà. Tout d'abord on dit là c'est difficile mais c'est impossible parce que c'est possible mais on a commis à rater. Pas difficulté dans les années notre danger dans les années pour moi namona ki ils ont 4 dangers dans nzela na tout d'abord tout tambola nzela na trop na babis pour au sala accident au komi péter na destination ya mi balezali ki bako yibombe mbongo ba perdre pe mbongo bisiko ngo komo komi to katena nzela ami ça des ali danger wa zamba au tambola ba ngomba mai mabanga voilà ya 4 mezali na kati ya détention so komi kati ngambo États-Unis bazwa batata na kati ya détention ils alikuwa batata na kasho ba oyo libéraux to pe même procédure ensemble so pe simbiti ba refoulé aux zones Afrique to ba 4 danger na mona ki na nzela wana za ngwana mais tout d'abord batu boye batu botuna ki o bana ko mema bilambo to ni nzela ne singa ko za na charge te parce que aux autres ba pays wana illégalement aux visa ta mboka mo ta pays wana pendant que l'on a du Brésil, aux États-Unis, pour les cas 10 pays, on les cas Bolivie, on les qui Pérou, on les qui Équateur, on les qui Colombie, on les qui Panama, on les qui Costa Rica, on les qui Nicaragua, on les qui Honduras, on les qui Guatemala, si on commence à Mexique, c'est-à-dire 10 pays. Les 10 pays, on a tout tambola malembe par rapport à la connexion, à guido, à guida abisso, de tout tambola. Voilà, ils étaient batambola banda à makolo qui n'était oui ils étaient qui tout tambola ranzela na makolo banda Brésil ti isa parce que ce botambola makolo on kufa na nzela pour communer destination parce que za musika makaso le kadi pays na kati voilà babenga ngonzela makolo par rapport au tambola ba bis aux avions direct on tambola ba bis bisika mutatambola makolo ezala justement zamba ya Colombie si okoma na zamba ya Panama soko si sango o continuer benzela no normal voilà pona ko sipopo ko kenzela wana et singa charge belete soza bilamba na yo ko table mono na agence mikende l'avant yo otambula exemple na kola kilote et polo ne lamba mo amalili c'est tout na bilo no dia o otambula mo nzela et sili enimana ngo charge te
En plus, il faut que bon non très très bien. Parce que les policiers sont malins. Il faut très bien. Parce que beaucoup de gens sont faut être très très prudent. Quel que soit votre temps, mais il faut toujours garder bien. Parce que tant qu'on a contrôle à policier. Parce que quand on illégalement, on a droit à battre. Sopé, Kanda, bazan makasi, bakozong sopé na pays na yo, eza normal parce que au côté illégalement. Parce que tout le monde a dit que c'est normal de tambola pays moka leki, au monde Rwanda on a bango, ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est là na eza bongo. En plus, prière les bosso. Parce que nous avons tambola bon chose de Bolivie comme Pérou na Pérou ils ont la courbe amour ça avant-hier, c'est-à-dire prince na semaille océan voilà. Mais ba chauffeur na ba professionnel tambola na bango kitoko magana minute nous avons na ko banga mo ndambo mais il est oui les caranango bien ba comme na ba normal ba accident pesa la ba camoro rare voilà là. OK, merci beaucoup. C'est-à-dire au tambola de Bolivie, Pérou, Nantila na souvent à la raki. Au tambola ming na car en plus ma koleko vimba parce qu'on vend trop et vimbi ça ma kola mais malé mbi kitaranango. Voilà, si au tambola maman na likamundé et comme na kati tambola na Colombie na kati film ni coquine pour na bo traverser ngamba mai pour na bo kende kokota na Zamba. Là, voilà, suite sur notre sima, s'abonner, partager, voilà, on est là toujours. On peut savoir nos messages, on a ensemble pour nous expliquer très très bien la deuxième partie, il y a vidéo, voilà, avant de ça la deuxième partie de la vidéo, nous avons moi vidéo, moi boye, na début on a vu la ville on a ni coquine, ni les caca, ni et qui n'aura bien, après on a nous la vidéo. Ok, bisous, bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.